okende ko visiter gloire ya Nzambe. Papa sepeli alobi akende se rappelé kaza na bloc note na ye na bik alingi azwa mais loboko ezosimba yango te sikwa tali ange alobi na ye pourquoi nazoko kosimba bloc note na nga te na bik ange alobi na ye po bimi na nzoto ya lobi nabimi na nzoto enikoloba nini nakufi ange alobi na ye tokei o visiter gloire ya Nzambe kaka momuso ekoloba na nga Christine ntango tozoko adore awa nazomona nguya na Nzambe kotonda kati na ngai epuis loposo na ngai ya nzoto ezolongwa de la tête au pied ntango ezokweya nazotikala na nzoto moko Christine kitoko makasi mingi en tout cas Christine nzoto wana nakoko compara moloko moko te et puis dans ce corps j'avais une paix que je ne peux pas comparer na biloko nyonso ya mokili oyo. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien news donc ça va. Na 2017 donc ça dit c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine tina sou c'est Elle News TV. Je vous et l'équipe et comme il continue prochainement à l'objet de Christine n'a commis qu'on vivre dans deux endroits à la fois. Moi, comment ça, papa? Même quand je parle avec toi, à la seconde, quand je me mets à parler en langue, les anges viennent m'amener toujours devant la face de Dieu, toujours bon de là, toujours adorer ma casse. En cas de Sangai, non, papa, quand dit ma psychoyote, bana bazana nubana, papa Langai, c'est quand je me Christine. Et bon, c'est la volonté en Nzambe. Nous n'allons pas kende na to ya Nzambe. Pourtant Nzambe est le meilleur pour Nangai. Na kozana bisika oyo kokokana bisika mokote. À chaque fois que j'adore le Seigneur, tant bon nanga ko bina makasi, espoir nanga zalaka toujours Nzambe a levé ngai. Nzambe a levé ngai. Et bon sikoyo, ce que za yango Christine na kote me Nzambe te. Ngana to baleka papa kanisa bana bazamike mais malgré qu'il s'affaiblissait dans la chair mais en esprit a comment qu'il a force boyoka mama oyo azraki molongani ya papa Alain Moloto mama oyo atamboli na ye partout mama oyo asungi mobali na ye Maman oyo azali na ba dernière parole ya ndeko a frère ndeko Alain Moloto bovana kimia Maman Christine akozala na courage elongo na bana basanga na mama apesa témoignage lokola mo Kristo epesa biso kimia elengisa mitema na biso. Limbote na Nzambe mbote na biso naza kokumisa Nzambe na ngonga oyo ya pasi à la fois pe ya esengo papa Alain ya solo atiki biso na nzoto me na molimo namoni makambo minene mingi liboso ya papa kotika biso namoni makambo minene mingi papa Alain makambo ebandi azwaki papa Alain makambo ebandi azwaki visitation ya ba ange nanu ne bandeli amoni ange ko visite koyebisa ye papa yaka okende ko visiter gloire ya Nzambe papa sepeli
alobi akende ase rappele kaza na bloc note na ye na bik alingi azwa me loboko ezosimba yango te sikwa tali ange alobi na ye pourquoi nazoko kosimba bloc note na nga te na bik ange alobi na ye po obimi na nzoto ye alobi nabimi na nzoto eni koloba nini nakufi ange alobi na ye tokei ovisite gloire ya nzambe papa alobi zongisanga nani mbala moko ange asali juste aloboko papa azongi ntango azongi azwi bible na ye na bloc note alobi na ange kende nanu ebongo oyo ya nsima alamuki ntango alamuki alamusinga mama tala eloko namoni ngai antuka kondima ninganaki nalobi na ye papa omoni ka ndenge ozongisi ye zongisa ye ndenge wana ti alobi na nga Christine est-ce que tu connais la volonté de Dieu nga nalobi na oui papa la volonté de Dieu est que tu vives tu es encore trop jeune et tes enfants sont encore jeunes alobi na nga là c'est l'homme qui parle esukaki mpe ndenge wana eleki mikolo mibale papa ekomaki azobondela en tout cas tous les 30 minutes 1 heure azali toujours kobondela epuis soki azobondela soki akoti en langue akotaki na langue moko na perfection ya makasi mingi nayebaki na langue wana te soki asilisi kaka komona bi Christine à chaque fois sur la bandi kobondela les anges viennent toujours me prendre tozo kende tozo bondela makasi bisika tozo kende liboso ya gloire ya nzambe tozo bondela na ba ange tu n'as pas l'idée je me taisais et puis ezo continuer kaka momuso ekoloba na nga Christine ntango tozo koadore awa nazomona nguya na nzambe kotonda kati na ngai et puis loposo na ngai ya nzoto ezolongwa de la tête au pied ntango ezokweya nazotikala na nzoto moko Christine kitoko makasi mingi en tout cas Christine nzoto wana nako kokompara ngo leloko moko te et puis dans ce corps j'avais une paix que je ne peux pas comparer na biloko nyonso ya mokili oyo eleki ekomi kocontinue prochainement alobi na ngai lisusu Christine nakomi kovivre dans 2 endroits à la fois alobi comment ça papa alobi même quand je parle avec toi à la seconde quand je me mets à parler en langue nazomona kaka les anges viennent m'amener toujours devant la face de Dieu tozo bondela tozo adorer makasi en tout cas ezali kotungisa ngai namona nakozobisa non papa kondima sikoyo te bana baza nanu bana papa na ngai sikoyo ozobisa nga Christine ebonso eza volonté ya nzambe nga nalingi kokende na temps ya nzambe po temps ya nzambe eza meilleur mpo na ngai nakozala na bisika oyo ekokoka na esika moko te à chaque fois que j'adore le Seigneur ntango bomona nga kobina makasi espoir na ngai ezalaka toujours nzambe yanga eleve ngai nzambe yanga eleve ngai ebongo sikoyo soki eza yango Christine nakotelemela nzambe te nga nato baleka papa kanisa bana baza mike mais malgré qu'il s'affaiblissait dans la chair mais en esprit akomaki na force moko en tout cas nayebi te so nako expliquer na nini makasi penza il priait tout le temps et puis il parlait na langue moko ezaki kolekela ngai ezo continue ka ndenge wana et puis ekomaki ti bovandi bomona zoba oh Christine regarde comment c'est merveilleux ngabi nini papa abi me regarde la chambre est pleine des anges bazo ko adorer nzambe ngana bi papa ngai yebisa bana bakende sikoyo te au moins bien Christine moi je vais vivre la volonté de Dieu normalement il y a 1 mois visa et bimaki atokende na Inde pour ce soin alors bien nga maman je peux pas voyager avant le 20 août parce que avant le 20 août
je dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Je me suis dit, peut-être c'est la guérison miraculeuse. Alors on a kanga qui a repé. On a commencé à kumisa nzambe pour un événement. Mais ceux qui ont s'affaibli et comment déranger Ngaï. Alors Azol Balanga, Christine, je t'ai déjà dit que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Gloire à Dieu, papa. Mais les jours passés, il s'affaiblissait, mais Azal qui a changé le langage, été Christine, permets-moi de vivre la gloire de Dieu. Namoko Azo Kende, à la minute Azo Kende, à l'anzo Tatolake, Christine, au monde que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Tala Makamuzambazo Kesala. À la seconde, il était parti.